la chaîne qui vous édifie. Kobala est le komoko très important. Ceux qui m'ont échoué dans libala na vie moki house, donc c'est fini pour lui. Et ça domaine moko il faut qu'on senga vraiment volonté ensemble. Pour na ozo mobali ou bien ozo mwasi. Pour ce que on a nenga loyenge. Pour que souka ndenge bandeko bazosuka. Parce que nzambe aza inséré na katité. Or soki nzambe aza inséré na kati libala, libala ne okende tina suka. Mais soki nzambe aza kuna te, libala wana moyen évoluer ezati. Mais l'homme de Dieu na kati yote. Bamsu balobaka kaka na Bible tozoloba. Bamsu babaka oyo ndimami na se, ndimami likolo. Okomona na famille ya moi mobala ya osala coutumier. Apesi biloko. Oui. Ndimami kasi na set. Pona nini na likolo yo ndima mateta ke bazolobaka oyo ndimami na se, ndimami likolo. Diable akombataka couple, nini couple. Diable akombataka libala. Seule institution au diable akombata makasi koleka libala ezati. Pour ce qu'on réussit na libala, vino mobimba eza heureux. Surtout biso ba mibala, surtout biso ba pasteur. Pour ce monde. Donc là on aurait biso papa mbedi na bandeko ba na biso bazana ba dossier wana libala. Ezakelo mo il faut ko senga volonté nzambe. Nzamba tal ce siko ko chamutu, nzamba tal ce siko ko démérer na mobali bien la mwasi vino mobimba. Pour ce qu'on échoué au coup avant à la makambutu na ke voyage moko pour na bandeko teka ordinateur. Moi si na simana nzoka na papa moko mukolo a vivre na mbongo na zopesa ye yango kenda kolesa papa wana kaka na ozona tant na uti voyage na ye na mbongo a $10,000 pour tout ça la coutumier na ko kangena papa na mukolo memi na kata malgré na mona ki bongo mais na zolande kaka ti nzamba eko délivrer ngai na pambol mosala nzambo idanga na prière nanga mo pena na ndo luka nzambe likambo libala na ye na récupérer mbongo na ngai ya dot na pesa ka ye na bilanda papa na boke bala na récupérer ba biloko tout oyo ngai na pesa ka osomona bona mona question na bali mwana mwasi vi na ngai ozala mukuse avant le mariage na kangena papa na ba 2012 11 wana na ba 11 na ba 2011 wana papa na roza de ba 58 ans ba peo ba tchaba choko matame koma ba vert na mitali na miroir na tala bite mwana mwasi roza ki ndokite donc parce que quand la landaki non ngalinga mwasi fa dans la forme boy mais na boy na bossa na iko tuna volonté nzambe pe état d'âme na ye même des serviteurs de Dieu bazana ba erreur wana bele yango zo mon bele bazo divorcer. Merci beaucoup l'homme de Dieu. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, peuple de Dieu, bonjour ou bonsoir. Au moment où vous avez préféré de suivre cette émission, en tout cas, je vous dis bonjour Nabino, Bandeko partout dans le monde, Bozolanda, à travers l'émission Oyo, à travers notre chaîne et HP Media. Merci Nabino, merci Bino Oyo, Bozala Karona Pona Kolanda, Maloba Nzambe, à travers Basalinaye. En tout cas, Napesi Bino Mbote. Tant que toza ba congolais et tant que toza ba africain et tant que toza ba humain oyo nzambe akela biso en tout cas to lingana parce que eloko leki bolingo ezate soki ngana yo to linganité comment o linga nzambe po moto oyo nzamba akeli ne lilingi na ye moto oyo aza palpable oyo azo mona na boy oyo nzamba akeli ozo mona olingi ete mais olingi olinga nzambe. Et ça, hypocrisie. On est là ensemble pendant 40 à 45 minutes. N'eng esprit comme Mabiso, na Mosali Anzambe, le révérend Miché Ekouchou, le responsable, le représentant légal de l'église MED. Oyo, eza signification dans eza mission évangélique et de la délivrance. C'est ça, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Miché Ekouchou, Yene Motu Akambaka, église Oyo Bisika Tomoni place Tovanzi, Yende Akambaka Yango. Alors, sans plus tarder, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Mbedi, Machavelek. Asepel Makasi Babo Nane na yo.
Merci beaucoup. En tout cas, papa bien habillé pour moi. Vraiment merci. Nzamba Zolokumu. Biso Nzambe Ndemutu Achara Loboko. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pourquoi Bengi t'a intéressé le serviteur de Dieu, le révérend Michel Kouchou? Parce que vous voyez bien que tu commis la fin de l'année. Tu commis la fin de l'année. Le lot où tu tourné en haut, et ça le 27 décembre. Où tu tourné émission haut. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a au moins quelques jours, kaka. Pour que Tokota année 2022. Et alors, toyebi na baton ya suka awa makambo belé et salamara ya mabe. Diable a télémaka. Yango toli to solana l'homme de Dieu. Bande connaissent bazo talayo. O ba vandi ba disposer baton na bango na ba télévision bazolanda biso. Na ebité moi un mot gentil envers bango et au sala bien yamboke to banda rotuna mituna na biso. Bon, vraiment Nzamba pambola bango et là on a resenga Bible lobby vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Donc c'est très important. Nenga ane komi na suka Nzamba bateli biso année mobimba 2021 bien zaki année mo bitumba. Makambo zaki vraiment ebele. Mais Nzamba sali biso ngolu to aussi sa année vraiment nazo senga kaka loboko Nzambe za likona bango ya bande ko nyonso bakolanda biso Tito mona anyasika dans 5 jours tozokota 2022 pe nazana kondima tokomona yango et puis année wana eza année o Nzambe déjà totalisanga makambu nini ko selema na bavia bato nazui message ya année 2022 Yamboto koma wana sokolobi o mekempe ko sala bilan par rapport à 2021 ndenge to komina suka boyo. Est-ce que mission o Nzamba peksa kiyo pour 2021? L'évangéliste est sur rose à la sincère. Est-ce que kokisi yango? Vraiment ngakuti na okumisa Nzambe pour ndenge message Nzambe bisenga na pour 2021. Ezalaki année d'ouverture. Na moni na entourage nanga comment bana na Nzambe ba pambwana. Ba o ba voyage ki bazali, ba o bazui misala bazali, ba o ba bali bazali. Ba o ba komi basala Nzambe ya solo pe bazali. Bazali ki ba frère mais ba komi pembe nanga ba komi ko modéré, ba komi pe côté. Les autres, ils ont vraiment année d'ouverture. Bilan est positif pour 2021. Pour la Moussala Nzambe, pour l'église, nous avons vraiment sur le plan spirituel, l'église a marché kitoko. Même sur le plan matériel, au moment où tu as un quartier qui est péché, tu as côté balle. Oui. Tu as une zone. Au moment où construction église. Oui. Awa na zona oyo kisuka péché différence za makasi. Oui. Awa tozo louer le pango mobimba. Oui. Toza na bureau na sima. Ndako 2 chambres salon et nene. Oui. Douche, toilette propre. Donc tozo espace mobimba biso moko. Oui. Par rapport à ce que tu allais ekona. Et ça déjà un pas d'avance. Na bi ke Nzambe na zo sambela pesa biso do pango. Année auto bande 2022. Alors, sur le plan numérique, oui. L'église, surtout la mission, il y a la délivrance. Oui. Sur le plan numérique, tu as mathématique. Au moins, il varie l'air morikiti. L'air varie l'air morikiti, mais entre-temps, ils ont matin. Ils ont la bongo. Donc, sur le plan numérique, augmentation pesali, il y a fidèle. Donc, pour 2021, bilan positif, négatif, penza et pe makasité pour la père de sœur moko awa personname moi na muki à 25 ans sœur sœur nanga nani Mado, merci beaucoup Mado Ochichi atiki biso bon ça ba combat ça ba plaka kanza ya diable mais na bungisi au moins une personne azamono na baptisé qui est andimeli Jésus-Christ mais il y a des appels à moi pas si mini pour nanga pour souvenir à ma bé pour 2021 yango. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant to kende tous à la droite obi télé zangonga. L'homme de Dieu na habité to komi na suka ya mbula to zo banda 2022 na habité nini o Nzamba lobelio pour na année 2022.
Pour l'année 2022, oui. Nzamba ebisaki nga eza année de récupération. Dans le de récupération, mais qu'un peu au fond la biso. Bon, on doit récupérer nos richesses, les bénédictions que Dieu nous a données. Oh, Nzamba pesa biso. Mais to bungi sango. Ekenda, baïba, babloka, baboma. Mais Nzamba lobi, on doit récupérer nos bénédictions. Oyo baboma, oyo baïba, to ko récupérer encore. Année à récupération. N'habité oyo bo maman oyo baïba to récupérer en comment. Premièrement, bandeko ba Hollanda biso et goza lande comme ça zola nanga abungisa musala. Abungisa mbongo, abungisa ba relation, abungisa ba contact. Et ko kozala niveau na nzela ya komba ya vie ou soit ko kozala pe par na nzela erreur na emoko. Mais selon mission Nzamba pesinga service à récupération et que ça les dans tous les domaines de vie à Bananzambe. Mutu muso bandai ko sambela makasi me prière ekenda. Mutu muso bandai ko simba mbongo ekenda. Mutu muso azalaka na libala mais libala ekenda. Mutu muso azalaka ba relation e makambo evanda tout ekenda. Mais dans nzela service à prière au sala, on doit récupérer nos bénédictions. Tout ce qui était perdu. Donc on récupérer n'importe quel côté. Seulement eloko ezali pamboli ya vie ya bananzambe. Mission tozala ngo ya récupération ya ngwana. Et ça vraiment très important pour nzamba ko fungola. Mais pour posséder eloko nzamba fungoli et ko senga pe ba service. Yango zo mona nzamba bisinga neka tozo banda 2021 2022. Toko bandango la service à récupération de dimanche à le 2 janvier 2022 service en tosa la kati l'église. Merci beaucoup. En tout cas, Efrapenga et Tangolobi, année 2022, eza année à récupération. Les lots oyo tozo mona tozo vivre bande ko belé ba vie zo changer té. Voilà. Ba vie zo changer té mais awoloba ke na sambelaka. Voilà. Tout ça otala yo awa moi si kitoko. Voilà. Mais libala malongo ya kate. Siko tant l'homme de Dieu zoloba année à récupération. Nyoso ya saliwana. Épicité. Est-ce que vous assurez en 2022 assurance ni oya koyokozwa azala sûr que na 2023 oya lukaki epesa melaye assurance ezali parce que nganzambe alobeli ngai ezaka bien kokangama na mosala nzambe azana révélation vous comprenez o nzambe azolobela makambo pezo salema ndeko wana o lobi ya mwasi à perdre libala, à perdre mobali, à perdre makambouane malamu. Peut-être côté Moussous, l'église assemble la révélation, il y a l'ipamboli à Vinessio qui zata kuta na occasion où nous avons ta permettre pour côté la carte de service à récupération. Il n'y a pas côté la vie naie et loko nini o ngana bungisa. Et loko nini o ngai et qui manga ya malamu. Oui. Tant au monde la service au sala à profiter. C'est alors qu'à un miracle, service à récupération et au tambouranaï. Ce qui a bungisa qui mobile ya vinaï, nous avons besoin de se les mobile ya sika. Ce qui a bungisa qui mosala ya malamu à cause de combat ya vie, nous avons besoin de se les mosala ya koleka o azaki nango. Ce qui a bungisa qui ba makambu na ya bien, nazo rassurer que service à récupération ko frapper makasi papa mbenza. Oui. Donc mutu moko tonga kozolanda biso akoningana déjà po akotala na vie na bi mais non makambo mosala nzamba ozolobeza ya solo ngai pe na vie na ngai loko moko bona bungisa esenge na benga ye po a déclarer po nanga na nzela réclamation ya récupération nga pe na récupérer loko moko bona bungisa donc yango eze loko oyo tozo banda nango déjà na dimanche à le 2 janvier bana na nzamba bakota service ezana batu ebele babu obungisa kobota osimbaka lisu bana te depo bota bana mabote kangama ezana mutu musozo la ngai santé kitaroka kozaka munene mais santé au perda santé ba service on est kolanda dans tous les aspects et ba vie bana nzamba mutu musozo zolanda biso awa mukongo ekufa c'est qui mobile ekufa il faut récupérer qui mobile na yo obima la moi si moi mémoire qui mobile na ndenga mystique kenala et au sein service à récupération
na moni pe ya muta benga bi évangéliste na meli bakisi ya bokoko pour ki mobali zonga mezo simba ti na ebise non na omona mwasi mo bimaka na ye de po bimana mwasi wana otika na faiblesse sexuelle mwasi na mema ki mobali non na deuxième monde. Donc papa ya bongo azosenga to bondela pone to sala service ya nini ya récupération ki mobali nesa nini azonga ndenga zaka liboso. Est-ce que l'homme de Dieu service et récupération tant aux autres et qu'on le cas d'une manière il y a façon de délivrance il y a mutu ou bien et aux ala nengeni tant aux récupération mutu sous pas aux ala bi non ah l'homme de Dieu zané na Kinshasa ngala na ngana mikela poto tant aux autres ba service à récupération nga ba récupérer nga comment était ya zané na Kinshasa. Papa merci beaucoup pour la question papa Mbenzi oyebi récupération il faut bananu oza musala nzambe nzambe na biso za très mystérieux talaka mutasimu asali mokili mobimba. Dieu n'a pas de limite. Jérémie 23 Bible lobi nzambe asalaka de près même de loin mais muto azo na musika azo la nangai il suffit que ta contexte nanga c'est fini na nzela ya numéro de téléphone ou benga connexion kaka ya ngana ye et komemela ye service wana automatiquement akosutuka esika babengaka ye te babengi esika babosana ye baluki abandi mpe korécupérer nyonso abongisaki baretard ya vie baretard ya mbongo baretard ya libala baretard ya makambo malamu oyo il falaki azwango kala mais à cause ya combat ya étoile ya vie na ye aperdaka mais nzambe akozongisela ye il suffit seulement contact ezala mosusu mpe na marche na ye mpo toza na service wana ekozala accompagné na repentance. Jérémie chapitre 17 verset 4 Bible le Bible c'est par ta propre faute tu perdras ton héritage. Alors na nzela ya ba faute oto salaka et okoki mpe kobungisa lipambolino mais na réparation na nzambe akozongisela nyonso obungisaki. L'homme de Dieu ezala bato mosusu tozomona même sur internet bon nga na tanga na nga ba kombo bande on a besoin de la journée c'est ba grâce témo pe ba balaki ba tenu sur sepeli ba tenu sur ba moni yemo asa yemo côté oui bi grâce témo j'espère oui bien quand même oui na soit qui peut révélation pour la grâce témo révélation pour naie oui na soit révélation pour naie je crois autour na mutuna no comme ça na balancer makamona ndenge to kokoti sujet naie OK mon nzambe songi merci beaucoup na motuna nanga par rapport na piste exemple ende on a mis sur grâce témo oyo aza concert nanga pe ya musala to sala na musala moko tozomona bande ko ebele bazobala likambo mabala mambo ba couple mutoromona abali emsusu ba wumela kisheri basali pe nyonso amzo avant kisheri misusu pe oloba ke to sala kité mais okomona bakomi na libala basali pe libala mais omona libala 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois une année bapanzani est-ce que tozo tuna nzambe te ou bien tozo salaka biso ba o tozo linga to kwela tozo salaka ba choix mabe ba misusu pe komona basali pe bolingo babalana 5 ans 6 ans 7 ans voilà et misusu mwana pazate ba botite mais au moins on appelle bakabwani tozo tuna nzambe te ou bien mais au moins on appelle batwana bakenda ba église ba chaque dimanche ba tshaka pe bo fond na bango ba tshaka pe ba dim na bango otuno sambela rabi ke na butu pa vanala na sambela na ke na ba église mais au moins côté ba mabala na ezo panzana et tant que l'homme de Dieu est-ce que vous avez un message mon côté par rapport à mon rambona nyonso oyo ba problème oza bon merci beaucoup papa Mbeza likambo na oyo biso zabu likambo libala ezaka domaine moko ya nzambe kosala choix ya bien iza ngolo ya nzambe ozomona ebele babalaki par intérêt ebele babalaki mpona kombo ya famille ebele babala mpona moni mobali na mbongo amoni mwasi wana na bavantage tika na diembela na famille wana mais en réalité tunaki mpe volonté ya nzambe ti oyebi bible ezotalisa biso que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplisse. Kobala est un très important. Ce qui m'a échoué dans la vie, donc c'est fini pour lui. Et ça, le domaine, il faut qu'on saigne vraiment volonté ensemble.
pona ozo mobali ou bien ozo mwasi. Oui. Pour ça que l'on a nandenga loyenge okosuka ndenge bandeko bazosuka. Parce que nzambe aza inséré na katité. Or soki nzambe aza inséré na kati libala, libala ne okende tina suka. Mais soki nzambe aza kuna te, libala wana moyen évoluer ezati. Mais l'homme de Dieu na kati yote. Ba msu ba lobaka kaka na Bible on tozoloba. Ba msu ba o ndimami na se, ndimami likolo. Okomona na famille ya moi mobala ya osala coutumier. Apesi biloko. Oui. Ndimami kasi na set. Pona nini na likolo zo ndimama teta ke bazoloba ke o ndimami na se ndimami likolo. Diable a combataka couple, nini couple. Diable a combataka libala. Seule institution au diable a combataka makasi pour les libala ezati. Pour ce qu'on réussit na libala, vino mobimba eza heureux. Surtout biso ba mibala, surtout biso ba pasteur. Pour ce monde. Donc là on a biso papa Mbedi na bandeko ba na biso bazana ba dossier wana libala. Ezaki lo mo faut senga volonté nzambe. Nzambe atal ce siko ko chamutu, nzambe atal ce siko ko démérer na mobali ou bien na mwasi vino mobimba. Pour ce qu'on échoué au kufa avant. Biso ba parents ba kufa avant pour na ba combat libala. Ce qui papa sali choix ya mabe et aux à la passe. Ce qui peut moi ça sali choix ya mobali ya mabe et aux à la passe. Donc d'où il faut que senga volonté parfaite ensemble. Nzambe nde akota likambo e ko sala bien mingi. Pour Satan ya ko combattre sika batu basangani. Pour Yesu lobi bato nga na sangisi muto mokila ko kabolati. Mais diable ya ka siko pona ko diviser bato nzamba sangisi. Yango zo mona même tina bande ko la biso Ba Castemo. Castemo nzamba talisa kinga entre yena mobali ne bakozonga na lisuti. Pona nini? Yoka famille ya grâce temo. Eza famille moko za na condamnation pesa na kindoki ya makasi. Famille à grâce temo. Vous imaginez maman boti mwasi mwana ya mwasi azo pesa mwana ne ba ordre. Mobali andimi abala mwasi. Mobali ya grâce temo panzu. Oui. Mais c'est panzu. Andimi mwasi na ye. Malgré berere, mais si humilié. Malgré humilité à mobile envers moi si a toujours ba idéologie à maman. Mobile a proposé na grâce temo. Atika makamba YouTube, mbongo azoka na YouTube, arobanda ko fute yango. Mais grâce temo aboyi. Azoka ka o maman na ye alobi. Mobile a vendu si voir même liboté côté ya babukilo na ye. Mais maman Bokilo azo pesa toujours une injonction et pas ya moi nané à moi aussi. Tandis que tant couple moko zo kota la kati affrontement. Nganza mazo talisanga ki base couple wana ba vanda te po moko ko sala muninga mabi. Omoni ke na bimi vraiment Moïse couple pour pas mais c'est pas du atika kolanda grâce te mopo a recouvre avant. Pour famille à grâce temoza famille à condamnation famille à kindoki. Ezana ba lien, ezana ba limite, ezana ba puissance moko ya ba lo établi makasi o batu ba ko balati. Bible lobi telle mère telle fille. Ndenge maman à grâce tembozali, ndenge pe grâce tembozali. Donc ba idéologie o maman zo pesa mwana, eza ba idéologie moko démoniaque. O eko sunga mwana na été. Grâce tembozali no mwana muke. Mais azozo libota mobimba à charge. Na kaka na ndenga azozo libota à charge nzamba pesi pe libala mais libala ngo e koti kindoki po famille na eza na kindoki. Alors pona mese panzu nzamba ebisa kinga aluka mwasi mususu alanda grâce moté po vine ko zala danger. Et puis déjà ba trika ki mese panzu na ndenga mystique na ndenga kindoki. Siko nzamba tininga pona na maître nazala comme séparateur na bango mibale moko sima musupo moko a évolué azo mobali na ye côté mususu mobali pe azo mwasi na ye côté mususu ba évoluer calmement na sena moyo oyo moko na moko ba accomplir ba mission na bango onza matina bango muki. L'homme de Dieu tango solo aboye. Est-ce que par là olingo me mabiso que mais c'est pas nzo atuna ki volonté ya nzambe te avant voilà. Mais c'est pas nzo amema ki na loyengi. On se comprend. Mais c'est pas nzo atuna ki volonté nzambe te avant linga grâce temo. Yango moni ba chité na ba coopération. Yo so mona mobile okuti mwasi na ba mbeba ya mabe. Okangie pe na ba preuve. Mais ozolanda ka mwasi wana.
ozomona te ke mobali azalaki triqué akwei na poule moko boye balambi ye na ndenge ya kindoki. Est-ce que ndenge akoti na tro wana mais Panzu azo po abima esengi nini? Non, problème eza ke bakolanda biso na baémission mais Panzu soki asatete na mongongo ya Nzambe akokata vine na mokuse. Ozo comprendre okata vine na mokuse yango Nzambe abisa mo bivia okata na mokuse, c'est-à-dire okufa po nzela zolanda ya mwasi eza ya mabe. Oyebi ke bato mingi bakufi na sa mabele likola bolingo likola mabala siko ye déjà nzela landaki wana atunaki Nzambe ti asalaki déjà mauvais départ yango mona zoyebisa ye ayoka mongongo ya Nzambe alanda grâce te molisusu te. mais akolobaki apesaki da babiloko na ye l'homme de Dieu apesaki babiloko na ye apesi bambongo na ye l'homme de Dieu na yebi te. Oui, ngai oyo na ngara na bala na 2012 mwasi atrikaka nga nasombi biloko ya libala makambo tu nake voyage moko mpona bandaki koteka baordinateur mwasi na nsima na ngai nzokaka na papa moko ya mokolo avivaka na ye mbongo ngai nazopesa ye yango okenda kolesa papa wana kaka na ozona ntango nauti voyage na ye na mbongo ya $10,000 mpo tosala coutumier naye kokange na papa wana mokolo amemie na kata malgré namonaki bongo me nazolande kaka ti Nzambe ye kodélivre ngai na pamboli mosala Nzambe ayedanga na bapriere nanga mo pene na ndo luka Nzambe likambo ya libala na ye na récupérer mbongo na ngai ya dot na pesaka ye na bilanda papa na bokebala na récupérer babiloko tout oyo ngai na pesaka osomona mpona mona question na bali mwana mwasi oyo vi na ngai kozala mokuse avant le mariage nakangi na papa na ba 2012 11 wana na ba 2011 wana papa na koza deya ba 58 ans bape oyo batya batioko matama ekoma bavert na mitali na miroir natali na bite mwana mwasi akozalaki ndoki te donc parce que ngai nalandaki nonga linga mwasi faza na forme eboyeme na boye na bosana ye kotuna volonté ya Nzambe mpe état d'âme na ye. Même des serviteurs de Dieu, divorcé. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Il y a un monde belé, bazo divorcé. Voilà. Mais tokolobake, bamsusu balobaka makambo libala Nzambe atinda atika biso moko tolulaka. Tant mutuna mutazo pona guna ye alobike ngaya ngoyo guna ngaya ngoyo nalingaka bolimbisi nalingaka moi César na moi sima nakutani na yango nalingaka moi César na moi poitrine nakutani nango nalingaka moi César na moi pembe nakutani nango na hebite siko mutakoloba teke no mutu pa koyi koloba baguna nga ona lingaka seke Nzamba yoki prière na nga yi baguna nga tindelinga baguna nga ona lingaka mutu koloba bongo te bagu oyo lingaka ya bala Nzambe pe basali ya poitrine ya ndenge olobi wana tu ya bana Nzambe pe basali sikoyo omoni ezaka ngolu Bible lobi celui qui trouve une bonne femme trouve la grâce de Dieu. Oso comprendre ya bandengo olobakana ya bana Nzambe bazali mais faut sambela sikoyo Nzamba salo grâce okutana. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Mutuna mso tozo tuna. Ndeko mo atuna ngai monsieur Osé Amani. Monsieur Osé Amani, papa Osé Amani atuna aibisa kinga bo abi marche avec so yambi l'homme de Dieu. En tout cas tuna e motuna boy. Ebele ya bato surtout na mikili ya poto. Ebele ya bato ba couple belé za na kati. Okomona mobala salaka. Moi si pas salaka mais bavanda bisika mo bambule belé babota pe bana bango mais babalana ya ndenge ya mbongo te bavanda kaka o to bengaka ya katovanda mais siko ba pesa yango mo valeur po bazana poto ba ya katovanda ya Congo ezalaka na mo soni siko tellement eza ya poto ezwa mo valeur mo boye babeta na bango kara tellement beau frère atinde la belle famille pe mbongo so bana posa ya mbongo mutukuta ko tune makambo limbonga libala azate parce que asungaka déjà belle famille na ye na hebité na spiritualité est-ce que ça na ba conséquences na kati wana ti azana kati kobo ezana kati kobo baboti bana ne kobo bazana kati ne kobo frère wana za fraudeur aza fraudeur aza na kati ya péché il faut à réparer na Nzambe mbongo azotindela ba bon frère vomi akangisi yango atindi mbongo kaka bloc ya équivalent ya dot pona kolongola malédiction wana po bana bakozala malédiction
nga na botama na ekobote na botama na mariage donc ezala yaka to vendre ya poto poto za paradis te ya paradis te yaka to vendre ya poto bazaka na malédiction bazaka na kati na ekobo donc il faut ba réparer na nzambe mwana ya bato bot ici il faut opesa mbongo na famille na bango po bazo murmurer malédiction pe kozala po na bana boboti bana babimi na kati ya ekobo donc il faut ba réparer ba mettre vie na bango en ordre liboso na nzambe po ça dit absolument rien ba couple oyo vivre na lolenge wana ba kokutana ba lolenge ba problème ni ba conséquences ni oyo ko komela bango ala lo grave bana ba kokufa protection ekozala te ba ko kolia bango bana na ba famille ba ko baza pe na possibilité ko kabwana eloko ko sangisa bango ezate donc baza na protection ni ya famille ni ya nzambe do bango ba fungola pe na porte diable sakana bango c'est très important faut ba bongisa na nzambe ba bongisa pe na famille biloko la mibale. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas, Plamedi n'a évité, tu combien de minutes, tu as combien de minutes auto kende. N'a évité, peut-être combien de minutes auto continuer juste pour n'aïba quoi enchaîner. Ok. L'homme de Dieu. Avant tout ce qu'il ba couple oyo. Et ça ba couple belé ou ba benganga to solo la kana bango même bato ya pote belé. Oyo boyo kanizo zalate. Romona surtout mikili ya poto mibale belé balobaka basi bazo perdre moi sens ya kibo moi si oyo bazaki nango na Kinshasa awa romona même juste moi si bazaki na bona Kinshasa azalaki ne normal mais tant wa na poto azui culture ya poto ya mikili ya poto moi tetite se kota trona bo moi si ebité wana pe ezo baby saba couple bazo kize bino ba serviteur de Dieu o bino bozo sambela beaucoup plus bato pe balandaka yango même na mikila poto bato balandaka mate na bino mingi eza basi mais basi bazo changer te bozo te ya bango te bazo son c'est le problème étant que mosala nzambe nini o gogolo bana ba couple ba jole ya ba lolenge ya bongo o yeso marché na ba problème ba bongo ya moto kene na génération suka poto lobela likambo tali ji. Bon, ngalo na ko loba pona ba ndeko na biso basi et ça pena basi ba yoka ka loba na nzambe ba changer ba zali ba benga biso to zo ba retour mais la plupart des azagine bien en Congo comme na poto un changement ya fréquence et ba réalité à Congo ba réalité européenne différent tant à comprendre ngo bika biso na Europe biso ba pesa biso pouvoir biso basinde to na pouvoir ko benga na mobali na ndako tout ça ce qui siko moi ça zape na ayebi nzambe te a ko exercer pouvoir wana na ndenge mabi donc d'où il faut baye balolenge nini ya ko tambusa vie na bango na banga nzambe ya ko landa oyo loba na nzambe et lobby la femme il faut baye ba comment ya ko se soumettre liboso mobali n'importe quel mois si zala na esprit à soumission et nzamba ko élever au makasi soki soumission ezate en tout cas si 50 ans aux alaka fille célibatrice hein? 55 ans mobile azati 60 ans ici si on reloukane na 60 ans c'est le moment tant aux anos nous jeunes au saisir l'opportunité garder vie na malamu mobile azoko approcher memia mobile na malamu na motema kitoko yo moko komona comment nzamba opambula baso yo banyokola mibali bandoki bacho basa bandoki bali ngana so ngana lingana na bala na 2011 atiela kaka nye na biloko ti uliaka ngoko uliaka ni emosi mais biloko la to ke sambela nzamba ekotalisa ketanga lambela kanga mkomsu makoso na malemba lokwa to bangala atiaka ndambo nye na biloko siko ebisanga ta on a leki na délivrance sert wana ti le balakati on nous a dit non pasteur té mais non après avoir été consacré l'année à la consacration en 2010 c'est vous les gagnez né mais yo kasi na ebiso makama délivrance ya blagité tous aka piéger basa la nzambe bazaka piéger ngato la monique na ina mettre ville en ordre na ke quoi la poule mabe on se comprend des abons
soki mosalanza confesser boya blague te et biso ba vérité pour la sauver ba te belé pour au moins to linga te to pesa ba spé mo boy comme si to utaka na lola to yaka la mokito sisi musala nzambe to zongi na lola wana za mabe makasi vérité nde ko sauver ba so vérité to sana ngote ba bobika kono bongo basio ba monela mibali est-ce que ça a des conséquences spirituelles nakuta vie na nga moko moi ça télé bassé à bilamba na ba sous-vêtement na ba soutien na bilamba na ba bodia mo saro nika Nathalie couple na miso molimo na binza mais merci pour on ngape na ngana comme pasteur ya boy nga erese bo bimisi ngai voilà l'homme de Dieu azoni voilà frère juste moi ça on nique c'est ba soutien ba nini ce qu'on a vendu observer na bia moi ça na kindoki do biloko on appelle ça comme moi si ya ndoki soki asalisi mobali mariage ya butu physiquement ko dominer mobali yango zaka très important ko bala mwasi o ayebi nzambe po ko sungo makasi kolanda ka munene mwasi te kolanda bassin na ete kolanda tolo wana te po ko sambwa na koma mur ser moko lobby abenginga bi évangéliste na landa ka ba intercession chaque fois na chaîne na biso alobi na moni oza na comportement makasi non seulement na makamanza oza na comportement makasi na moni ici même aux akapela na comportement makasi liboso bana basinga bi oui po na yebi secret na bino na sali sa basi masegiti l'homme de Dieu tout sunga bandeko na biso mibali oui ba ope babala o baza liboso bazwi chance ya otala biso oui ndeko moko boye aza mobali o azotala biso peut-être aza na mboka nyonso azali na conscience na ye ezolobela par rapport ya mission ondenga azotala ezolobela ke ayebi yango malamu makambo oyo lobi aviva yango pa na ye c'est-à-dire que moi si amonelaka ye akoka kozala na parole akoka kozala na mot à dire te devant moi si asokola bilamba ya moi si akombolaka bandako donc c'est-à-dire oyo moi si lobi ye atosaka ndeko mobali ya bongo o avandi azotala biso akuta ina biso boye okoyebise nini est-ce que azo mérité de délivrance azo mérité certaines mabonde limoko ba prière moko boye pas l'homme de Dieu ou bien ezana loko moko o azo mérité o l'homme de Dieu ko yebisa ye so akokuta na l'homme de Dieu so abenga mutwana abenga na yebise makambo po eza kutena la luna olota te na ko expliquer que so moni moi si boye boye c'est que moi ça na za boye basi moi ça ko nuire vie na yo na minute rotanga na koma trop ferme pas bana basi na sali ça ma sekiti na linga pe ba ventire na basité vous comprenez mo sali nzambe solo so kaza véritablement délivré à cause de la maîtrise ya ba beauté ya bana basi pourtant on sali nzambe basi ba koyebele misusu kasi ba ya l'église abo misusu to yeba ba ya bakenda peut-être ayi ko tenter et simbi na ngoto asali nini akena yi mais ndeko na benga ba makamna webise moi si okozana mobali okozala faible na moi si o abanga kanzana wana penza obi na lolenge nini na lolenge obi ke moi si nanga respecta kanga atambola kana ko banga nzambe a respecta kanga en public même en particulier atosa kanga sala kanga nyoso ona lingi azaka muto ko sala nyoso tout est pour muto ko sala muto nyoso mukileza nzambe mais quand même na se retrouver pas moi si nanga mobali akozala faible pas moi si wana ata ba bise moi so sai ba ngai no na mona makamone pas moi si nangati ata ba futie mbongo na salaire akobanga même ko toucher mbongo akoya nango mama bana tala pour amona que na ressentir vie et pas moi na moi si mais ce que tu vas ko azana mikili ya poto mais ko sunga famille na yete mais aza numéro 1 ya ko sunga belle famille na ye soko ba sunga famille na ye moko mobali moi si atomboki voilà ko atomboki moi sa ndoki munene ou soit tu vas sunga pe famille na ote boza légal bo liaka mbongo na bio mibali na biso côté basinga na sala masegete na biso moi ça ko détruire vie na yo moi c'est pas ko sunga vie na yo yango nga na sambela ka mingi na vie na nga na kutana na mwasi oyo ayebi nzambe surtout oazo banga nzambe pe azana kibo mwasi kati na ye okopambolama
Mutu langa bona ozala faible na mwasi oyo ayebi nzambe. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci. Balobi biloko izebele to bomba biloko mususu to kopesa yango mbala sima mais to meka mwe kofungo momoke. L'homme de Dieu sujet oyo to beka mpe ko développer na mission oyo kolanda mais to meka mpe kofungo lonka moke po ke to kabona na yo. Na ebité na kutana na l'homme de Dieu moko boye to sala ki na permission. Alobi abendi matoi na peuple de Dieu nyonso. Alobi ba oyo bakendaka église. Bapesaka dîme, bapesaka offrande. Eza démoniaque. Bao bapesaka dîme na ndenge ya mbongo. Bao bapesaka offrande na ndenge ya mbongo. Eza démoniaque. Bakomona lola te, bakokota lola te. Bakomona nzambe te. Ba serviteur de Dieu nyonso oyo bazwaka dîme ya mbongo boye. Na offrande ya mbongo bakokota lola te. Merci beaucoup. Bible lobi na Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Yebisangai. Awa esengam na komi makambo. Dans le Nouveau Testament, exactement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, couple moko bateki bilanga la bango moko. Pe ba ebisi na ba apôtre, torope ça 1/10. Bateki boyeko ba pesa 1/10 ba baluki na bango. Nzamba bomi bango likola dîme. Bonga lo ba dîme ya démoniaque. Muto apesaka dîme un tout d'abord. Nzamba bundelaka ye, nzamba pambolaka misala na ye, nzamba pambolaka bana na ye, donc protection nzambe ezalaka makasa muto apesaka 1/10. Et memelaka mutu ke pe miracle, guérison. Et puis Bible lobi ba nation nyonso bakomona ke oza béni par nzambe na nzela ba 10. 1/10 eko pambola ba entreprise na yo misala no maboko. C'est la sorcellerie quand un homme de Dieu parle de telles choses. Azanimé l'esprit en abbé. Ou les a commis ma batuna sa perdition. 1/10, c'est vrai, c'est biblique. C'est biblique. Actes des Apôtres, chapitre 5, premier verset. Nani, Anani, Ana Safira. Bakoufa kapona makambo. Et ça qui est dans le Nouveau Testament. Bakosinzam. Yesu ye moko kutu na kati ya temple. Na Luc chapitre Jean entre Luc chapitre 21. Na kati ya temple. Atei bato bandi ko kotia mabonza telemi pompeme na panier Jésus Christ. Bato bazotia mama moko atie abi mama oyo atie mbongo koleka bato nyonso batie na assemblée. Ndenge ni Yesu amonaki mbongo mamana atelemaki peme na panier. Makambo offrande basala ngoma sekisi. Dieu frappe. Muto apesa 1/10 te misana maboko beba même protection nzambe ozali ko na été. Donc, pasteur, on a dans les côtés, c'est un démon. C'est un démon. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Okay. Vraiment, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Yes. Habité l'homme de Dieu, ni peut-être où le bakité, ou kogi bakisa. Jésus-Christ était le quoi mon conducteur ici a répété kasi mananga Seigneur Jésus-Christ na fungoli mote mananga na yambio le quoi mon conducteur bikisi. Limbisa mabenanga. Comment kombolanga na livre de vie, libela na libela. Na kombo Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi batambote bazali. Nazaka na mbote opesa na berger Gilles Nzilanzila. Serve Bijou Sangi, Oazali étendante ya église frère Christian Mayamba na ingénieur moi c'est une installation église. Vraiment nzambe apambola bango nyonso staff technique église. Kolo isa pambola bango. Ba bana beso mona yo ba komono ko. Numéro na téléphone est affiché babenga. Vraiment nzamba ko pambola bango. Église za bisikani. Toza na commune ya Ngalema na quartier Ozone na Kamunganga. Arrêt Kamunganga avenue Diantela numéro 14. Merci beaucoup vraiment Bouti Kolanda, l'évangéliste Miché Ekouchou. En tout cas, merci beaucoup Bouti Kolanda.
Oyo Nyoso Alobi Katnesika Oyo. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à toute la grande équipe. Je dis merci à Peter Mbedi, à Plamedi. Et pourquoi pas à Papa Osé Amani, na maman Geneviève Amani. Baye Nyonso ya EHP Media, na Pesibino Mbote, Place Bozali. Moi, ce marche avec Mbedi 10 à match. La racine pivotante, la grande marque. Merci beaucoup. En tout cas, je dis aussi merci à maman Monique Mongani, le cœur en or. On t'aime papa Guilhem Matondo, papa Eba Mardoché, papa Eba Miracle depuis Londres. On a pu essayer Mote Place à ça, papa Yayo Yangwana. Pourquoi pas dire aussi merci à Gauthier Bélé, le roi d'Angleterre. On a pu essayer Mote Place à Zali. Baïba tout au Balingara marche avec Mbedi, on a pu essayer Mote. En tout cas, quant à moi, je dis bye, à la prochaine. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.